Vous allez en abattre, vous avez une cotisation. Vous comprenez? Parce que tant que vous avez une liste de cotisation, tant que vous avez une macam. Les gens qui ont un peu réservé. Na mona ka monake penza te. Neti ngana ba liste na ngani ngana senga mbono na mona pe kumba pango ngate. Ekobima jeudi ba okunda jeudi. Mercredi toza veille mortuelle. Exacte que bozo ba programme ba tournage. Non. Ata bato bosa ba tournage, pas pesa de programme te. To lela na moninga. Ngana sala sala te. Donc ngai tango oyoyo ya omona na makamba batu te. Ou assister à batouté. Ce que yo ling ozo c'est là-bas assister. Bon batuno so bo assister ba kina matanga batuno. Oui. Oui, neti yo ngana ina pa basila boya assistant ngai. Mona sam na matanga bato. Yo so mona sam. Non na mona été. Babi okona na Barcelone. Ngana na mona sam te na matanga bato. Je suis clair. Naza clair. C'est mon kolo ba okunda na okende. Les lobby samedi. Si je suis à Barcelone, qui a fait les mamans. D'ailleurs, quand on a fait les mamans, qui n'était pas ma maman, qui n'a pas maman, qui n'a pas fait batata, moi, si battu, bayate. Comment y a? Comment ça y a? Ah, il pas d'oyate. Atimbeli. Oh. Comment y a? Boyate. Atimbeli que il faut na yaka. Mais là c'est quoi question sous. Azaka oyate. Atimbeli c'est quoi qu'il faut na yaka. Oh, ya mais question sous. Non, il y a ça makambo bon wani. Est-ce que c'est important mutu non soka yaka matanga? Mutu so pas ko benga na téléphone. Si c'est pour Koufeli, Konyo Ramate. Benga. Mais si tu as un téléphone. Non, ça marque. C'est mieux aussi, ça la vie. À celle fiscalité, écoute, quand on a celle de Baran Zup 0. Bah, ben, elle est peut-être Luka Kambaï. Mais nous sommes de cœur avec Mams, donc mes condoléances encore une fois. Merci beaucoup. Donc, tu auras confirmation pour ébélé besoin d'immater. Bah, tu as besoin d'immater, n'habitez pas besoin d'immater pourquoi. Bien confirmer sur les pécheurs à Louis Bozala. On a confirmé parce que tout ça là est naïf. Mais à notre grande surprise, moi c'était un lundi, j'étais au bureau, au travail. Brusquement on m'a appelé que. Alors, le numéro même est bien derrière papa. On a dit comme d'habitude, allô papa, mais à ma grande surprise, au téléphone c'était une autre personne, c'était Lucien, notre frère. Oh, il y a Vena, il y a Kananda. Jusque la date, il s'accorde et là j'ai dit. Mais Tolingi, papa est notable, avec une grande personnalité dans le territoire de Bisso. Dans la vie, c'est Coquette Azadi. Coquette Azadi. Nabi président Azadi. Président Azadi. Donc, awa, na bomoko na la sociale, tobeta masolo, ya bandeko nyonso. Bien, nous TV officiel, et ben nous surtout l'ingara Rémi Kovodo na msana ça en tout cas. Merci beaucoup Nabino, Abakou Kranyo surtout merci beaucoup Nabino. En tout cas, quand de Kovodo à Lubaka, na ça maram la science maté. Ba maman et ba papa et ba leki ba ndeko otu ba ngara Rémi Kovodo. Na musana ça na ba fleur bozo boa kelanga. En tout cas Kovodo azawana. Bon appel Sarabino Kaka, merci. Merci beaucoup à Maradona Miss Motema et Nanouche, Miss O, nous sommes soutenus à Rémi Kovodor. Maradona Miss Motema et Nanouche, oh tout. Kovodor a ça à Lobaka, à Kokisaka, Maradona Miss Napiso Motiskozali, la Pessimbote n'a qu'un Mosengo papa social et l'homme à Mercedes, aux États-Unis d'Amérique, la Pessimbote n'a Joël Mouya à Paris, la Bosse Sanité, Yahweh ma bande et Lamba, les Lamba, Balobi, Yahweh ma bande et Lamba, les Lamba, la Pessimbote na Turquie et Sega Ozali. En tout cas, quand Kovodor n'a pas Rabino n'a pas de Moussala. N'a été que pour la fête Songi, n'a été que pour la ganga, n'a yende Moussala. Ce qu'on dit n'a yé Moussala Boye, en tout cas, Bozo Yoka, Bozo Mouna, oh, tout n'a pas. Nazo kota na kati kuna ebele bolobaki ke mu pesha été pona nini pesha nga été pona nini information est vraie on a yoki pas mam si moko mu pesha za kilobi na butu tant biso to keina badina na basara masiala na babo manoka na sima mu pesha yaki so nde mu pesha yaki wana bande ko na biso to bo mema likam na baranki na ndenge ya mabeto za libota tu baswanaka libota tu singeninganaka libota tu kogangezalaka mais na libota na biso to na besoin to za bomoko to na besoin to za la pena soudé quand to za soudé na moment au papa kufi na moment aussi la bisalo bino asepelisa bino tu na banda ana pasi to za wana pona kubwa kila eba fleur to za wana poto sangana moninga douleur na yazo yo ka biso beto yo ka mais ta ko vodo na kisongi songi na za nango lelo na za na gabi tumba boyo kamaradi na koloba na koti na kati tuna na zo interview ba ndeko basali awa na 4e jour ya lelo to mona ni balasima Kovodo
quelque part, ce mot aussi, les autres découragés et les ah, écoute, elle a monté ça un matin en fini il faut faire passer et puis toi la souci avec les journalistes sont banda ba musika ba incapable en monde en baya on va te bénéficier bon c'est merci oh merci pour la mini merci pour tenir pour mon maman ba la souci à maman na ba il y a mon fils de photos pour consommer est-ce qu'on peut faire ça eh pardon bon normalement naïe puis vraiment aujourd'hui mais naïe qui fera mais ça semaine prochaine donc on a 4 vraiment la semaine déjà na babi na 4 la semaine déjà comme on a un calamine donc nous voulons notre programme de célébration pour la semaine prochaine na mbere na tana semaine prochaine ni ba ko les filles ba bien barrière la troisième vague à Covid, donc les malades donc on a déjà protégé à la parce que on a vu il y a pas de bébé donc dans sens notre temps pendant va travailler bébé qui est bien par rapport à condition pour aller gouverneur pas mis à il va pas ça va tout faire dans ma classe c'est ça merci. On va mettre en élève, on va les coconas. Ouais. On a présenté quoi comme élève, on a la prémisse de la bananière, c'est pas du sel ou pas en place sur la famille. Particulièrement, on a aussi la vista, le PK. On a présenté les condoléances, courage, maman, et ça, c'est là, les solutions. Surtout, bah, Kenda, qui sont pas souvent déjà étudiants, mais ça va pas se faire de mes parents. Papa qui donc les exemples si les apporter à Sika maman les gens de Seigneur au courage de Balola à bâtir. Merci beaucoup. Il y a Gabiné main libre, des mains libres. Gabriel Bolengo, la star, bonjour. Tomono le Susu. Na parcelle ya Sila Bissano. Toujours na cadre au Kabula Mawa. Public Nabino, surtout opposant à public Ebele. Baolanda yo comité sous un message. Nalinga ti batuna makambo malembe ndenge ngoloba. Salanga zana nga shonde ya zalanga nga show. Nalinga ndazungu ka basango wana. Ya gabi tumba to monio awa na porti. Il faut que show. Zala ndenge ozala. Naza ndela zala. Oui. Ya gabi. Micro elongwe.
Merci beaucoup Gabi Tumba Tumba. Balobi ndemna Tumba. Pesa yiko na pambi. Monsieur Kokite. Ya Gabi. Monsieur Amunokot. Kokite ndeni ya. Bon, na yo Kabino. Ya Gabi Tumba Tumba. Bonjour. Bonjour. Ya Gabi. Tomoni yo lelo ye na moi. Po yo mtali boso telemela ba tout mona na te. Lobi na nos akite. Lelo tomoni yo ye pena avant. Oui, pena avant po Tumba ou bien po sani. Non. Na ina nga kaka, na matanga papa na biso. Papa na biso bisalu. Oyo tant to signer un contrat na Académie des Arts Internationales. Nous avons que tourner mingi ba basila na bon marché, tant bazali na bon marché na Phoenix. Papa moko azalaki bien. Soki ba ya kutibino bano balé. Boyna boy donc bazalaki na biso bongo. Azalaki na biso bongo. Bano balé, moi c'était bano balé. Balé ka bongo. Donc azalaki papa mo malamu pona biso vraiment. Azalaki papa malamu. oyebaki vraiment papa sango ya papa ntango akufi ozwaki yango ndenge donc esala yenga mpasi parce que déjà bisalo esalisila déjà esengaki papa vraiment aza bien te esenga papa aza bien te ntango mpenza surtout mikolo oyo toleka abelai makasi akendaki hôpital mais biso tokanisaki ondire moi ekozala problème mais abimaki mais subitement comme ça toyoki kaka papa akufi na butu yango nani dati azobenga nga esenga bi nazoya penda show après nakomi kuna nzela benga na ya gabi zonga déjà parce que nga na komi na kuti bango te basi baki balongwe pona tikira ndeko nanga kovo ya gabi babi matanga eza ebele mais net kaka ba injustice eza makasi bato ba komina biso ngo na ba commentaire balobi papa ngonga akufeli mwasi na ye est-ce que Gabriel na ba artiste mususu déjà bon nazo comprendre te neti kama pangonga nazo sutuka kaka oto uchi matanga pangonga ozomona ya oto esaka bino botiaka ba cotisation to esaka bino bozalaka na bato ozo comprendre bozalaka na bato botiaka ba cotisation ozo comprendre parce que tango bazomona kombono na ba liste ba cotisation tango bazomona opena ba makambo neti nga pangonga na ibinga te na mona na ngai na ba makambo te azaka un peu réservé na mona ka mona ke penza te neti nga na baliste na nga ninga nasenga mbono na mona pe komba pangonga te ki acheli mutu mbongo non na mona pe est-ce que kokabula maona mutu foka chambo te kokabula maona eza mabe te mais tango yo za show na batu to yaka makama batu te mutu pa oya te OK eza bongo to sa semblant te nga na sala semblant te donc ngai tango oyo yaka omona na makama batu te wa assistera batu te ce que yo linga ozo zela ba assister bo batu no so bo assistera ba kina matanga batu no oui oui neti yo ngana ina pa basila boya assistant ngai vous comprenez apakola nga po meloko mo bona nini na loboko ta ya munene vous comprenez assistant nga ayepe morgue na biso yazo benga ndenga kolo ebembe ke biso to sito komi ayo zati ne bozati vous comprenez bo muto abongo no yate ne vous mona ma papa nanga mama nanga soki obondeli nzambe te on mona kama kama mbilinga nzambe pa ko beto mabakara akokombe beto pe mabakara soki ozobondela epende ozosambela ependa nzambe papa ako assister ona nyoso bon biso bato boyaka makambo boyaka ba matanga bomona na kana ba cotisation mutu azo problème bo assister bino pe ba comédien boza na deux autres ya Gabi groupe eza ebele bino moko ba phare bino moko bomoko bino moko na lisungi nini bino moko na nino a NTPC bino siko au juste bato ba contribuer wapi po mutu mususu boko contribuer partout parce que bolo ba ke bo danger oui neti nga Gabriel na contribuer na partout esange loko te elongolanga te loko moko te esange loko te na kotia partout wana na kotia za makoki munga msala makoki wana te bosi koza makoki te bosi kotosani kaso foza nango boka minoko bino bolo baka pesa bino te botia mbongo oui botia mbongo bomote yo tango za mwasi ozonyokwa pourquoi non eza biso basité tolobela surtout ba mibali ezala mibali kuta koma osimba mbongo koleka biso ndati ngana kaino na parce que mibali kutu yo na yo pesaka
mibali ko bakomosimba mbongo nde koleka biso basi ozoka mobali akozwa mutu mo basombeli ye mutu ka asali ye boyo asali donc ozomona ke bazo évoluer te bien balela na bango pourquoi pas bino tout botikala na bino kaka na affaire botikala kaka na affaire ceux qui ba contribution ezali na ba problème boke ko se référer pourquoi affaire eza ya biso eza ya biso bana basi kuna ezalaka basi na basi eza affaire eza ya Karine Pala aza fondatrice ya affaire maman Marie-Hélène aza présidente comme nga naza disciplinaire ANTPC eza papa Masumu ya ba comité eza ya papa Masumu ta créer ANTPC na ba président Lombe banini mais na makambo to remarka kike na makambo na biso mususu ezozala penda shoté yango biso to créer qui pe ba biloko na sonnet ngana na asbel na ya bana nguya lisungi o bino no soboza kuna bombozo mona show eza kuna e bandika sika mais jezate blague ezate kuna soza na mbongo te bima na yo kokota te parce que so muta kufeli photo pese mbongo mona enveloppe o sepelisa e vous comprendre ngamo de na show ngamo déjà na show na za fondatrice pe na za commissaire au compte na koti kota makamba mbongo pona tiaka pe show vous comprenez pe muto azwa eloko na ye ezala te ke moi mbongo boye katana ki bote tout le monde félicitations parce que ça connaît kota mbongo merci beaucoup to mona ngo merci beaucoup simba ba mbongo minene ba cotisation belé bimara toujours on est merci beaucoup mot de la fin na ba compte na ba mot de la fin bango balobi na matanga ba fan ya basamba omona ba comédie belé te bongo bola eza na kati yo mona sam na matanga bato yo so mona sam non na mona été babi okolanda Barcelone po aza ngano na mona sam te na matanga bato je suis clair naza clair so mokolo ba kokunda na okende eza lobi samedi so mokolo ba kokunda na okende olanda Barcelone ki akufeli mamba d'ailleurs kuna ko kende ko kende te ponga ba mama leki na ba mama kutanga ba kufa batata mosi bato ba yate na benga nga pe bato te pourquoi botiaka banoko batata pourquoi bolukaka bo beta mabako pourquoi bosala famille non biso non biso to sala premier degré to sala papa mama mwana yaya leki mobali mwasi o to sala yango wana oye tikali banoko na bino so bozaka ba pire na mutu Rolanda yo ozo comme ça bozaka pire na mutu Rolanda yo parce que c'est tout le monde te c'est à tout le monde te boza na bino kimia so ko felo no ko bolinga no isabato c'est la question na pratique la yo penga tous les habits très important ya gabi bato bande ko zela ya gabi alobaki po switch asuka ezali pona par rapport makambo elikaki mais vu ce que komona ke badina na bayede na matanga basara masiala na ebite ya gabi c'est que switch asuka ezali souté o déjà balakisi d'abord lingo o sala onga émission non ça la va non tumbaka mais baye déjà balakisi d'abord lingo on za conseiller yosko be mais ni chama on va saler ondene chama zia wodie Matira eloko mosusu boye bakotisi bo. DiCaprio. Et voilà, chers internautes, on continue. Donc, on est avec DiCaprio. Ok, bino bozala so moni mutu mosusu bo négliger mo. Ya Gabi, ma fan de balingaka ika boye. Mais balobi ke tika makambo wana déjà babongisi, dina na baye, ozo sentir que kimia déjà koto. Ah, tika te. Vraiment toye parce que ça place ya mawa. Ni kabola mawa na moko na biso. Il est vie abusi papa abusi c'est la vision donc papa na so ya kofi. Mo DiCaprio comme ya, osaza ya te. Ah, ipa ndo ya te. Atimbeli. Oh. Boso yete ba ya te. Atimbeli ke ifona yaka. Menga siko question suka. Azaka ko yate. Atimbeli siko ke ifona yaka. Oh, ya so. Mais question suka. Ngana ya sabi makambo ebomo wani. Est-ce que c'est important mutu nyoso ka yaka matanga? Mutu msopa ko benga na téléphone. Siko c'est pour kufeli konyoka matin. Benga pekana. Biso to benga na téléphone. Msopa ko ça n'empêcher. Nanine Peut-être parce que l'opération va opérer. donc il passe les bébés. Ah, Nicole. Ngolo mingi. Ngolo mingi. Bota leka mindondo yo za osa théâtre yo abala. Ah, bonjour. Bonjour ma chère. Otika théâtre. La salle.
vana yo abala bapekisa D'accord. Voilà, ça se passe comme ça. Qu'est-ce que tu as dans la tournée? Déjà. Boni. Voilà. Nous on continue dans la quartier. oya koloba alobaka na ye mpenza alobaka na ye oyo oza motu bobandi na ye kala lelo te caractère na ye kala wana bomesana nango bongo yango nazoloba ti bao bayebi ye te nde moto aloba mabe na ye me biso bato toyebi ye tomesana na ye ata ata oloba boye nayebi ke aoloba makambo eza na motema oyo eza ya solo donc moto amona ke aza na nsima lokuta nde aoyoka mpasi président toujours bape baodeklare bamisusu baolinga baomonanaka na bamatanga te non ondeti ngabi na matanga tu nazalaka me nalingaka mpe teke bato bayebakena na matanga ya gabi abikotisation kuna na kai oza te cotisation ya solo ata mosu nalaka te normal parce bango bato basimbaka kaye bayebi bango bato basimbaka kaye nahanta na groupe moko te boya gabi bokotia ye na groupe na place ke botika kosambwisa moto bokotisa ye te bango mosiko ezaka yango mais sikoyo bato oyo bakokotia ye nde na groupe yesu amona ye bokotia ye na groupe lisungi ya gabi na koti yango bientôt là ok so ozala na groupe to contribuer mais balobi mpe boprépara makambo yango eza mpe teke jour ya mort bamonaka yango na ye na mbongo na nga na otyeo natan wana déjà bimi kasi yango nazopesa te ya gabi nde kuna mona ole de tigo cash mbamona sepela mbamo mpona neti ya baserge obligatoire parce que serge louye aza moto amemanga na théâtre serge louye moto ameminga na monde art eza serge louye oui te yayaka ano ovanda na grand frère nanga ana paris awuli osa yaka baza moto bavpp tinga alobabatuni mabe te mais c'est mon frère c'est mon grand frère serge louye donc navanda mpena na ndako c'est monsieur nayebisi bino c'est monsieur bon papa social donc bato toyebi omoni serge azalaki so azwi $100 wana ekendako te donc toli yango ya gabi ye so na okosi donc serge louye amemanga na théâtre bozomona so lolo naza ta parmi des personnes yebinga c'est grâce à Serge grâce à Dieu mais on a omoni nga zeki de amona mobena omoni to na kimongo ya gabi ko kasuka na kasuka déjà na famille parce que grand fois na nga za na poto ala poto awulo osa habite to na star te na famille yo faut ko ta théâtre abi wana na otanga s'il vous plaît malgré na 400 na yebi na lima ma classe wana otanga na petit o Luka na ize na za ku de nenga obi na za li boso na wana na G3 ya za na G2 na ize oui na ize ski na osa marketing yo si sala ni asali fiscalité na écoute ko zo ku na scène ba zupe 0 ba belele pena be Luka kambai donc on comprend donc ce qui s'est passé c'est comme cassé après toi on a aussi cette classe de yaranga binanga te yo to ana start na famille mo vedette mo famille manga bi ni no mama ba vedette mi ayo benga sko Serge pas Serge lui a l'enfant de paraba et pas naie abi Serge me met la petite na théâtre ça je me mets la groupe sans souci toi ba meminga be une semaine karatema bana ta ki mungala na nzoto na yamba moko na makambo une semaine na jour rôle na beti maman leki ya flore to joana ba bending disque dur mais beti ba ninga libakuti yo ika maman iteme ba mais na yaka maman na travail eza force na nga na yaka na détermination na kamela kokima c'est trop dur na longwa non na longwa po yo chaîne ozaki ozalaka na o longwa na chaîne na kwa te kasi yango na tina longwa po na longwa siko na koma chef na nga za we
nakoma sikoyo chez Papa Elombe donc sans sikoyo tona lobaka nasala nanga kuna kaka une année donc kuna ezaka bafongolaka nzela quoi mais naapena mwana Elombe parce que je fais 8 ans ti lelo chez Elombe nasala groupe wani ya Gabi kuta vandi basala groupe te ya Gabi Gabriel Star coupe mutu pasi yo mozomona kutu chaîne ka YouTube à niveau to finga maizana mutu pasi akome plus pour ça ce groupe na bakini ozwa ya groupe ata omo ba pechanga ba sila bisali ana groupe te ka biso moment le kosoka ya boye kaka po deux personnes mo boleka mona ko le même Tumba pero ça ande ono mweni. Non, toya matanga loko a fête te. Toya matanga loko a fête te. On se le dit, tu vois. Mais sous biso soto ya salité. Ba miniature. Ezakata suka ba mi. Tala ketcha Gabriel. Tala kule longi boy soto ya salité. Bo finga biso. Siko eza ndenge nini neti ya Gabi auti mbamo tournage ya Gabi na kosa ayemba moko ana temps là ta noir te neti ngana auta tournage zomona mbamo na profiter na bengi Deborah Bombo le masalanga na beto kita mbamo na matanga eso kutena biso bongo esa te to yo na extravagance to ana attitude so ko moni to seka neti ba commentaire ezebele o to zo seka to sala boye tokoya matanga te pesi ndeko so Philippe papa parce que boye ba kesila bisalo ba famille na nyonso bana poto ye monde awa vana na papa a mesala pela papa donc tala niveau ya choc ana parce que choc mo ba nango bino pe boye sona si la na kolela o ba kisela ni esengo kutulera mona ba Gabriel o mona biso boye neti lelo tuna Deborah lobi pamish na olinga na liat na lié po banana no tema kilela mambo lia na utumo kuna bi elonge coach elonge salo boye lia alors abande ko lia ka ba anolia ka ba fui na bise mikata olia ndabulelo ebisa pena lelo amina ngana lie na bise folia musko soto yake ka kovo to ele ba jeka ya to bakselingi photo ile moi mama so ba théâtre ndeto zalaka moi osekana to salbe ya moi liboma ta moi soucier moi c'est qui comprendre mais toi na titita matanga parce que netinga tout le monde est ba ngalunga pour ça souci pour na sila na pechanga pona kumisa bona nini na kumisa bona ndana da TV mais siko baba yayo na tambo na bango nganda ko na ndo ya dona yebida hapa je comprends donc toi na mawa biso tutole la papa merci beaucoup déjà ya Gabi abandi da contacter yo la pesa la cotisation te na kaye ozalite au monde na raté mais lelo so ku feli bango ba yete et comme que bato wana baza bato mabe na ebite lo ni ngo ngoloba non ça n'a pas na évité ce qui est cotisation de chaka panaye parce que quand ce qui mutu azuli kambu je sais que la cotisation de chaka départ et d'autres même na kacha na biso même na NTPC il y a des cotisations qui se font et ça va belé se créer pour rater ba affinité tous à la kanango artiste moi 50 personnes 100 personnes va créer un groupe Morobo pour se soutenir. Cela veut dire que ceux qui n'ont pas une cotisation, cela ne veut pas dire que la promotion anti-cotisation. Parce qu'on n'a pas de moyens suffisants pour la cotisation dans le groupe Union sur la créer. Tu verras que ton nom et ton numéro peuvent se retrouver dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 groupes. Alors, c'est un moment où on a les Kamongo Yekoma Kampé et Sano Sakate. Et brusquement, donc, Mouki Ozanango, au chaque place au Monique, au Chawana. Moi, je suis un groupe Simba, c'est la mission en tout cas, na Matanga, je ne sais pas si c'est personnel, mais sauf que nous, le Simba,
Il faut d'abord se montrer les Cameroun, il faut soutenir, il faut consoler. Donc au quatrième jour, pour consoler, pour se sentir sur le plan peut-être financier, c'est une cuisine interne. Le groupe se prépare. Il y a bien peut-être pour participer, si pas à 10%, peut-être à 20%, à 30%, dans la funéraille à papa. Monsieur Tokoma lobby, moi j'étais ici depuis 19h et après 20h il y avait Yosef Bichangaya qui a eu un là. Andena kolela directement côté na ndako bayambani na mam c'est tout et après bavandi mam sabanda ki olela la lele ko na nzoto donc nous on était là. Ce n'est pas que batumso pe bazoya teza peut-être que yo moyebi ndenge tournage et des alara. Bokoki ko si ça tournage tu es très fatigué, tu vois aussi si tu as un sur retard, si les temps oya raboy ezape nzela mo ya facile nzela o ezala na ba embouteillage makasi. Tu vois si les temps ya raboy tam sur lembi azeli jour peut-être à Rosala dispo aya na matanga. Mais nous sommes de cœur avec Mams, donc mes condoléances encore une fois. Merci beaucoup. Donc, tu auras confirmation pour les besoins d'immater. Tu as besoin d'immater, n'habitez pas besoin d'immater pourquoi. Il y a confirmé sur les péchés à Louis Bozala. On a confirmé parce que tu allais naïe. Tu allais naïe biso tout le moins 21h tout tika qui or. Tout tika qui. Yo na no ben on numéro no et bandai ko locataire. Mes condoléances. Merci. Nouvelle wana est-ce que vous expliquer la bateau parce que bako connaît monsieur Soubalo ba papa belité ba monsieur babi papa belaki moi quand tu sais après ça wana vous expliquer la bateau sur les téléspectateurs il y a pas Michel qui va jouer par la papa doit bon papa a dans l'année en bonne santé vraiment bonne santé sur moi même comme il est mort là il est parti en bonne santé. Mais sauf que na âge naé, dans la moi problème à diabète, moi problème il y a tension. Mais comme comme là ici à respecter à penda prise il y a produit naé, régulièrement et ça là que papa a vraiment très bonne santé. Mais à notre grande surprise, moi c'était un lundi, j'étais au bureau au travail. Brusquement on m'a appelé que alors, le numéro même est bien derrière papa. On a dit comme d'habitude, allô papa, mais à ma grande surprise, au téléphone, c'était une autre personne, c'était Lucien, notre frère. Oh, il y a Vena, il y a Kananda. On a dit, oh, maintenant, on a un problème. Oh non, tout le monde papa à l'hôpital. Tant que tu es sur l'année, j'ai appelé encore maman pour Aïbisanga, problème. Maman Aïbisanga, non, tout le monde à l'hôpital, papa, seulement malaise. Abimi maman na bureau, j'ai arrêté ce que je faisais, j'ai démarré maman. Mais avant na na bengi sous maman habité ya kaka problème. Ba tu boye ba ke maman o wa. Maman moi si ya papa, maman jeune. Mais na ndako na kuti pe si là avant de travailler dans l'ordinateur, si là c'est pas le problème non ya vena. Papa salait malade à la clinique moi. Et puis j'ai trouvé papa au lit, bado perfusé. Mais toujours, en tout cas, tout s'attendait moins qu'à Kokufa parce que tant qu'on a commis, abia venant na ngaki yo ozalawana pour bandekono awa bada paniqué. Nazalaka to vena papa to solo, mais il y avait un petit problème à souffler. Mais papa pe mao na mon ango bien été écoleka. Bon, finalement tout le monde a souffle en s'aggraver, même si médecin il faut transférer tout qui est déplacé dans l'oxygène. Le temps de transférer du soto donc même papa poto ko tsana tout cas papa perdre maman ko connaissance donc a perdre ma faculté tout azotambola suite. Alors déjà tout est paniqué, on avait constaté qu'il y avait déjà quelque chose de grave. Tout est quand même tout quand même arrivé à la clinique d'Ngalema. Donc ça tendait moins, il était vraiment bien important parce que papa a encouragé. Donc ceux qui lui voient Kufa, peut-être un autre, c'est ça. Merci beaucoup. Il y a eu une petite réunion hier avec les membres des familles.
jusque là date ça corps et là jeudi. Mais Tolingi papa est notable avec une grande personnalité na territoire na biso tokoka kokuna lokola bébé beauté tozo lukandenge nini tokolue moi salle to vana mais on avait négocié une salle balobi tokoka bino salle mais pas plus de 50 personnes alors toza na moi d'équation tozo batté jusque là corps à papa tokomission jeudi tokokundango le même jeudi na microphone mais tozo nga place ni tokozwa pas moi cérémonie à moitié ne fils que 30 minutes. Merci Tozana Bino. En tout cas, Baba Kouké, Mam Sbo, c'est que tu es tout le temps présente. Est-ce qu'ils ont été pour vos team? Ils étaient partis parce que tu parce que Balobi, le matin, les appels, ça m'a fait les kuna, Koto, Papangonga, ça m'a fait les. Ça m'a fait les. Les tiums, ça m'a fait les. Ah bon? Papangonga, na évité soit fait, na évité. Ya biso même azala moko azana phare azana lisumu soko azana kati ya association wana donc oyoka information mbala moko on a évité ndeko na biso lobi akufeli mwasi to ndeko na biso mosusu wana akufeli mama so bazala na kati ya bomoko to na lisumu to na affaire mais oyo nga nayebi ke sila bisalo azala na biso donc nayebi te ke soki baza bakufeli mais bino nyonso ezaka boyebi te est-ce que vous allez imiter parce que papa ngonga toyebi bazala na bato koyo dangi te aza te oui aza te parce que nga aza social so nazoyaka yaka pe mingi parce que naza mokonzi ya social non na lisungi ya fondatrice na biso Gabriel Bolembo naza pe na moko naza pe social yango moni nazoyaka moko naza social naza social non baposte epesa mita baposte epesa mita bijou nazala na social nazala bomo seke kipa te nini oyo ya nini oyo ya nini babenga ngo gouvernement nekoyaki sikoyo na minute oyo tovandaki oyebi te tala bien te kokete aza te kokete aza te nabi président aza te président aza te donc awa na bomoko naza social tobeta masolo ya bandeko nyonso fo boluka association soit bafondation oyo ekoki kosadere mpona toyebaka biso toyebanaka ozomona leti ndeko mosu alobi nga nde nazalaka so matanga ezali omona leti palmisha kufi na ye na contribue mwa 50 mwa 100 me bakomi yo te mpo eza mbila etelaka ndeko na biso bisalo eke na privé ndeko na biso bisalo ndenge aza acontribuaka partout ozomona soki ndeti partout baocontribue parce que yazalaka wana sikoyo likambo ya partout wana nde ezokoma parce que bagroupe ekomi ebele toza na afar toza na bomoko toza na lisungi toza na ANTPC toza na groupe mosusu nini oto bato okotanga ya bana nguya toza so na groupe mosusu soki lisungi nini yango wana donc bagroupe ekomi ebele Gabriel babi bacomédie baotoa ekomi so moto akufi donc oza na droit otya $10 na bagroupe nyonso pourquoi pas loko oyo kozala na mokonzi social oza déjà na comité pourquoi pas boyokani kaka bosala so moto akufi baartiste comédien botya kaka cotisation esimba te parce que motu na moto aza na ndako na ye motu na moto aza na ndenge agéraka ndako na ye okomprendre bacontribution yango ezango $10 te eya nango na pumo ya moke moya oloba ngo na TVA eza te ozomona ya $10 apesa eza yango lisungi tuna towana $10 omoni bambongo topesaka yango te kolabisa papa ya biso bisala eza kaka keno topesa kaka ndeko mpe amonaki azaka na bandeko na ndenge ya bambongo kolamusa te tolobela na ndenge ke ya désordre pourquoi eza désordre te na ndenge ke so motu mosusu apesaka na afare omoni na bomoko apesaka te ntango ozwa problème
omoni bomoko babike opesaka te oza na liste te mais tandis que apesaka na bagroupe mosusu pourquoi pas toyokani kaka tosangani topesaka mbala moko et aussi te parce que on a autre oloba moto aza na ndako na ye oyo azogere jamais bakonzi okoka bino moko wana ka yo oza mokonzi na fa oza kuna na nini yaka meme biloni bien sûr mais et aussi mbaka te esimbaka te soki eza mariage là ça va non désordre te mariage boorganisaka bien yo moko olobi yango te toza bato ya désordre te kasi yango toza bato ya ordre yango mona mamu na biso ezosalama bien quand même faut battre pas féliciter. Moi Bijou la reine, Aza social, Bijou la reine, Aza social na M sur 4 groupes WhatsApp. O doit na Bijou la reine ka yemo Aza social. Monique elongika moko na omona Gabriel Aza na kota mbongo. Groupe na WhatsApp toza na pourquoi pas basangana eza au moko ba ya ba requête ba opposition. Oui, eza bien idée eza na bien. Mais to Monique aussi parce que mutam toza na ndako na ye. Eza problème te, eza na pe grave te, eza na ba mbongo pe danger te. Eza na sungika ya moke topesi ndeko na biso ameli ata mai na ndenge ya mabe te ozo comprendre ezala ngo na ndenge ya polémique te ezala ndenge ya koswana te ya kobunda te toyo kolela nde papa na biso misala donc c'est tout mbote lisusu mpo deya tozwaki oyo bainterview me tokosanaki eloko moko boye yakabi ebembema jeudi mais nayoki ono olobi eloko moko te non ebembe ebima jeudi bao nyonso to bamoni batiaka baprogramme ya batournage ebembe ekobima jeudi ponde botia baprogramme ya tournage te mpona mpe wana koya mabe nakotanga bato na bakombo oui ebembe ekobima jeudi bakokunda jeudi mercredi toza na veille mortuelle eza te ke bozwa baprogramme ya batournage non ata bato bosala batournage bopesa to programme te tolela na moninga akufeli papa na ye papa ezali kokosaka nango te eke toyekaka moke tokei bona boye non ce n'est pas bien tozobima lokola bato ya pasi ozo comprendre moninga papa na ye akufi toya tolela na ye tofandisi ye tosololi na ye toza na ye ti tolekisi journée mobimba na ye ozomona na pokwa topanzani na biso merci beaucoup ozomona message oyo batia baprogramme ya batournage te batika nanu bato balekisa jeudi batia tournage vendredi po mokili ekufa pe te ozomona eloko na oloba kaka yango wana parce que tosi tozwi programme lelo toya journée lelo toya vendredi tozwi déjà programme lelo vendredi toyebi déjà ke ebembe kobima jeudi merci beaucoup tozongi so epa na yo babiju balobi corps ezoma jeudi mpo na bino bato ya batournage bozalaka le même bijou wana mona botie 50 tournage vraiment donc yango kaka tooloba yango fondatrice alobi omarika bongo abikeno bandeko ribok eza yango mpe fin du monde mpe totika mokolo ya jeudi mercredi na pokwa biso nyonso toye kolala mercredi na pokwa biso nyonso toye kolala chaque jour jeudi ozala te tournage ekozala te tozwi da programme toyebi te tournage yango ya ndenge nini oyo tozwa kashe ya ndenge nini mpo tozwaka kashe wana donc toya tolela na moninga tolela papa ya biso nyonso tu jeudi tokutani ya oyo baolala bakokemba moke oyo kozonga azongi osali te soki olima puta na te sova naye koteka nateka ya baba